Dans le cadre de ces reportages, Metiboyebi Kaka EDTV a tunaka na ba téléspectateurs naye sujet nini oyo balingi EDTV a traité pona bango. Après sujet ya basi ya poto bakomi kobala mibali na Kisasa, bandeko balandi ya EDTV basengaki na biso toyeba ko traiter sujet ya bokabwani na kati ya poto. Bongo na kati ya bokabwani yango tomonaka mingi penza likambo oyo biso na communauté tozali kobenga likambo ya 100 mètres, bakateli papa 100 mètres, bakateli mondelo. Tokoyoka bandeko ndenge bayana na motuna wana moko na moko apesi point de vue nae na oyo itali likambo ya 100 mètres. Pe ba raison nini oyo ekoki kotinda couple ekoma ti na point wana. Tolanda. Bon, na o généraliser te, na appelle ça comment dire, explication na ngande ngai na moneli comment des ali. Bon, heureuse à la paix, moi si atondi makambe belé ya mabe ya mobali na kati ya ndako. Ben musuba za très violent. Donc sur ces likambo wana ya violence wana eza loi. Ba mibali mususu batu bazwaka ayena ndako na yo ayo sala bana na yo par exemple accouchement sexuel. Donc au catholique moi les aka loi 100 mètres wana eza ba congolaise mu inventer en terre eza toye kokuta loi wana awa. Et pour na Congo isalamate. Pour na Congo isalamate mais mboka mboka eza ba loi na moti. Loi de kotina a na poto ya mwana 100 mètres so mutasali mobala sali mwasi mabe pour empêcher ma bien et continuer te bache 100 mètres yanda na yebite so na Congo loi la mo ezande nini mais oya awa eza bongo yango tozo sali. Mais malgré bolingo donc moi me sort bon c'est faut qu'à 100 mètres. Ah 100 mètres pesa quelque part ils ma bête place OK on réfléchir ma bé oza ko sala place bache 100 mètres so oza mon vraiment pour réfléchir bien tant ozonga bolingo ozonga nango c'est parce que la chose 100 mètres que bolingo ici bacha 100 mètres pour empêcher ma bé continuer de 100 mètres accompagné na mbila si on a mis ça à 100 mètres na mon papa na makasa cha libanda na na hôtel. Mais pour le meilleur et le pire to boga on a mai ah kasi pire ya ngwana kasi te 100 mètres pire mais pire non ba supporta kama benyo se yaka papa mutoya ça c'est ba touchement sexuel na mwana na tiena ndako na ngako na ka bolingo na ko sala moteur muto abeta ngai tout le temps asala nga mabe na kata ndako ou ba mibali mususu ba sala ba fenia ko de ba sala hello côté moi ça sala nyo surtout tant na tondi na tikoka na kata ndako na nga il faut que 100 mètres. En tout cas merci beaucoup pour na balande ya ile ti ba Orlando kombo na ipo ba yeba yo. Merci beaucoup maman Aimé Bolumbu. Merci. Et à passer parce que vous faites place où les 100 mètres à la tête. Après moi les années pas beaucoup comme tout le monde là on va modèle va 100 mètres à la tête. C'est lui qui est là le baron toujours papa époque à la balaba. Grand ya qui. Mais époque la biso tout camion toi va grand yo. Donc voilà va 100 mètres on est là c'est que plus tout par rapport à papa là beaucoup. Mais est-ce que maman va na réseau ya 100 mètres to ba na tort. Écoute, raison moi ça. Oui, mieux c'est trouver une solution. Mais ce qui est vrai, surtout bah j'ai d'autres mots à la main. Toi bah grand yo, papa bah y a guerre va père na ba beaucoup plus. Merci. Mais là on est sur bateau bah tiens ba 100 mètres. To na ba zoete mais ba ke ba po ba 100 mètres te. Comment va simple ba ba yo. Bongo ba so ba tiens ba 100 mètres. Là on est sur ba. Nya réunion soit na ezadi no mba. On va attendre voilà yuma donc à 100 mètres. C'est-à-dire quoi yuma? C'est tout. Donc ce qui yuma ozala yuma bon moi ça la muka toli banda. Koko na ba koko na biso ba expliquer aux ma nous avons besoin de temps en temps. Alors on va 100 mètres. Mais tout on va on va yuma c'est tout. Mais est-ce que yuma ya police ce gars il faut likamba 100 mètres nde EDTV azanango. Batali ya EDTV batuni biso to tunela bango batunyo so pona li na poto. Ba 100 mètres comme les kamuke mobile banda les kamuke mwasi libanda malo na Congo ezala ikaka mobile abengani mwasi ma wana poto surtout basi kaka 100 mètres police foya ezaka pona ni 100 mètres est-ce que solution faut ezaka 100 mètres pona yo maman Odette ou le venir
Pour ngai tant que maman conseil. Bande quoi et TV bazolanda yo. Ngai conseil na opesa eza kota mobali za kota mwasi. Eloko leki dialogue na katanda ko ezate. Biso bino ba na bino ya siko ba na biso za mobali za mwasi. Eloko zo sanga bino dialogue. Diba lobaka. Dino fait la force na katanda. Pe eleki nyos. Mais eza ngai na oloba eza pona bota basi na bota mibali. Azala mwasi aza mwana ngai za mobali za mwana ngai. Mais pour ngai na kopesa tort ni na mwasi ni na mobali mais nazotala bino no surtout bana po eloko sosanga bino na kata na ndako dialogue mais to koyi batel eloko ne tindaka 100 mètres wana d'abord na 100 mètres na eloko tindaka bongo pona ba awa to ina mboka poto awa bolingo la ndandwa ya awa ndo ya awa ngolo bato so moni ke mobali asa ko ndokola yo benga mbila na blona bango eza awa il faut kopesa mobali 100 mètres. Mais biso na Congo ba 100 mètres wana to baki yango te biso to zaki ba mama biso baki na Congo makaba 100 mètres wana to baki yango te mais awa bino bana siko bokomi awa komi kalika moke 100 mètres ko bikela ando awa so na moni ki mobala selinga boy na kende 100 mètres na kende 100 mètres pona ngai 100 mètres wana eza malamu mingi te so na bike eza bien te wana eza malamu mingi te po ndena lobi ba 100 mètres wana eza ba solution mususu ba proposer pe bino mbali mwasi na ndako mwasi na mobile na katanda mais pona ngai 100 mètres etant que maman awi ko sepa na ngote wana na bana ko sembo ngala ko sepa na ngote ko ikamno sto ba solution so ko monike au comité na suko ko kite on lobi na kineta et pas ya bongo na expérience là dans maman conséquence à 100 mètres de l'eau bengani mobali to bengani mwasi otika ina bana conséquence ni ko ya na samedi kamba 100 mètres conséquence c'est belé un mobali akoko wa malheureux conséquence mususu éducation bandi ko beba surtout wana il y a deux choses mobali akoko wa malheureux na éducation bana mingi zo beba pona makambo na ko mwasi mobali zesika mokote yo so kipe na bana. Mais au moins tantôt le beaucoup moko zo kokate faut ça bien bali mwasi on va pour ça va l'éducation ça mettre on les obé ça peut bande belé pour maman tika na bana beaucoup la bana on la éducation va les obé ba mibale belé ba zo comme malheureux pour na 100 mètres wana on la peut-être bo suma kinga ensemble lobi crédit na cité ba bingani mwasi tika na ndoko meba ko obliger continuer ko futa ndako pesa ka pension alimentaire yo moko na mboko yo au moins kaka mobile akati zo kokasuite akomi mutama dépression. Merci beaucoup maman bande ko bazolanda na TV o basengaki to tuna bino pona ni ba 100 mètres ba yokio yo pe mbala sima so poza na likambo lingo tuna batu ba pesa o biana nzela TV eza chaîne na bino toza na pona bino. Merci beaucoup pour la biana na yo mama na biso to kuta mbala sima mbala sima kambote na zale na toza ba mama na bino toza pour nous reporter bino ba conseil ezala moi c'est ya mobile to pesa bino ba conseil. Et donc les rumeurs et puis ça n'arrange pas ça n'arrange pas. Il faut pas que mes sœurs soient naïves, il faut que mes sœurs réfléchissent avant d'agir. C'est ce que je peux leur dire, de bien réfléchir parce que leur situation ne change pas, leur situation ne s'améliore pas et c'est toujours la même chose. Elles reviennent tout en arrière et les choses n'évoluent pas pour elles. C'est tout ce que je peux dire pour mes sœurs. Qu'est-ce que vous pouvez dire aux hommes d'éviter arriver à la situation, par exemple, d'être un jour mis à la porte ou expulsé par les femmes de la toit conjugale? Qu'est-ce que vous pensez? Qu'est-ce que vous pouvez donner conseil aux hommes, comme conseil aux hommes, pour ne pas arriver à cette situation? Je n'ai pas de conseil à donner, mais parce que vous savez, en histoire pour l'amour, tout ce qui touche à l'amour, il n'y a pas de conseil à donner, c'est tout simplement de bien réfléchir des deux côtés, pas de brutalité, mais l'amour, la gentillesse, le pardon dans le couple, je pense que c'est le plus important. C'est tout ce que je peux dire. Merci beaucoup mon frère. Ouais, voilà. T'aimer
toute une nuit. Laisse-moi toute une nuit faire avec toi le plus long, le plus beau voyage. Oh, veux-tu le faire aussi? Une hirondelle fait mon printemps. Quand je te vois, mon ciel devient plus grand. Je prends ta main, alors je sens que j'ai pour toi, oh, l'amour au bout. ngai na moni kaka makambo ya kini na makambo ya poto eza na ndenge moko te, mais eloko nakolobaki ba 100 mètres na kini elaka te. Basere na biso ntango bakomi mikili bazwi bapui ya baassistance sociale na bambila mpo baassistance sociale déjà baedika bango mabe mwa likambo moke ifo tia mobali no libanga. Alors bango baadopte rythme wana sans kokanisaka touta na baafrike toza mpe na baculture na biso babosana yango. Donc mpo na ngai eza bien te. Donc mwasi na mobali so bwa problème bokosolola bino mibali mpe bosilisa. Donc 100 mètres eza nango bien te. Bobana tata mosala bokola obona eza bien te. Bongo conseil européen na ndeko mosusu nano bazwa 100 mètres te to bazwa 100 mètres basala nini to bazwa na 100 mètres te basani mpo bakoma na 100 mètres te bazwa 100 mètres te. Bon bavandaka bien na basi na bango bon tokoloba mpe kaka basi mpe te le mosusu mpe biso mpe mibali mabe mpe banda na biso ozomona mwasi mpe aza mutu. Donc so ozosala moningano mabe yeba mpe eza bien te mwasi aza mopanzi na oti faut mpe opesa respect neti ya pesaka. Bon ndeko bongo yo na momo na moni maire na parle pa talo na EDTV na bikalandaka EDTV elongo nini okoyebisa sikoyo na bamama pour 100 mètres ezaka su te. Est ce que so likambo il faut ka 100 mètres conseil okopesa na bamama nga komona pa 15 fomba pasolo wana nyonso nga namona yango nyonso ezalaka départ eza départ na ndenge no bokutani mwasi na mobali nde bosololi nde bofandela na pale na banorme na bino. Mais concernant 100 mètres en soi, bango bayebaka 100 mètres en Afrique non. Ata bato abotami awa. Yango moni elo mususu ya mabeza makasi na communauté na biso. La verbe na français verbe moko ya liba, ezana signification verbe singer. Ezana signification au commune sika au copier nyonso na mabe na malaba. Biso to bato mboko ti. To kotika la jamais bato mboko. Même ata ba na biso abotama ko to ba bato mboko ti. To za na Afrique. Mais on peut ce exemple monter à terre. Mon Afrique, bakabola et comme que nos Marocains, babenga bango non maghrébins. Mais africains considérés africains, c'est nous qui sommes noirs. Nous sommes considérés comme des Africains. Donc tous na norme na biso, tous na coutume na biso, tous na culture na biso à honorer. Vous comprenez? Makaba 100 mètres nga pesa 100 petit mo kile okufa dans contre. Ata osali maire mabati ko kana pale. Ya ono toloba nyonso ezali départ, nyonso ezali lisolo. Mbonga bana pe fo botola ka memera cho 100 mètres te. Ba ko botola mbonga bala te. Wana ndesiko mabela ngo yango wana. Ba mibali yo ba tiaka misu na mbonga bana, baba ko bol fatigué. Parce que conseil européen na ba maire neti maire ala ndo sikoyo poko koma na 100 mètres te. Même so likambo ezali maire asala nini, ba mama ba sala nini. Ba mama ezali lisolo, to fandi, to sololi, on cherche un gismier. Donc parce que mon kilo salama na liloba. Tout est basé sur la parole. Parole au lobby nanga, na yoki yo, na lobby na yo, au yoki ngai, to loki injuste miye. Ce qui te beau tate, to ko se comprendre que 100 mètres parler na yo poto, ba jom souba na poto fa na parler mais ya momia. Na ko comprendre parler na yo, parce que 100 mètres na parler na yo. Mais ngana sika boti e bolé na ngai, entre guillemets, e bolé mona na nga. Siko mona o ya nga wana. Yo lingi mobali o zwa, o ye pitango sumdo ko peso 100 mètres aboko la bana nga. Tout le monde a un balai belé, à côté na palais. Ça peut avoir 100 mètres. Puisque biso nyo to mi bali. Oui, comment habitude alors. Biso nyo to mi bali, to sani. Masolo nyo sur la pire esprit to za bandeko.
makambo ya mokili ya futilité biloko tout ya mokili ya futilité eloko ya mokili nyonso eza futilité eloko eleki tout ya bolingo entente donc il faut qu'on se serre le coude na dialogue dialogue c'est la base de tout la base de tout en tout cas bandeko na biso basi toyebaka na mokili toya bapaya tokoleka zala na bamillion tomona bamobutu seseko bala na bamillion tomona nde bakonda ye vous comprenez dans la pire esprit bolingo bondeko bomoko ba 100 mètres mbongo okena oti wapi osana ngonini mbongo ya bana osana ngoni merci beaucoup en tout cas merci télévision malamu EDTV balandio partout toujours merci beaucoup EDTV parti Maman Micha tokutani no awa EDTV azozo mwa banquette na mwa sujet moko bandeko baotu na biso mingi tolobela yango tomoni na Kinshasa ba 100 mètres ezalaka te na poto remarquer ba mama communiquer muke bima na bengelo police 100 mètres est-ce que pourquoi ba 100 mètres omoni ba 100 mètres mosusu ezali mosusu mpe ezali ya malamu mosusu mpe ezali ya mabe kaka neti tozali awa le mosusu ozalaki na mobali no abetaka o to asalaka bubu yango wana sikoyo ntango baobelela bana bakamati bapesi epe 100 mètres sikoyo soki boyokanaki na ndenge moko ya bien na ndenge moko ke famille ezali place wana 100 mètres kozala te à partir ya bino bana mibali nde mutu yango na makambo ezokoma bongo le meilleur le pire donc boboaki le meilleur le pire bino nde bana mibali sikoyo na kata poto bokomi komona kaka bino bozonyokola bana basi yango mpe bana basi ntango bamoni kaka moyen te ale yo mpe ezalaka na 100 mètres bongo bamama banyokolaka mibali te non oyo ya bino eleki bamama mosusu banyokolaka bapapa mosusu mpe banyokolaka donc les deux côtés il faut tosala toyoka na po toza baafricain siko conseil na kopesa na liboso na batata o banyokolaka bamama conseil nga na kopesa batata o banyokolaka bamama tozonga ndenge tozalaki na Afrique na ndenge moko ya kosolola na ndenge moko ya bien ezala biso basi tolanda te makambo ya poto ezala mpe batata na balanda te makambo ya poto. Ça dépend de moi, ils ont partagé en fait. Tout dépend d'abord de la situation. Il y a des situations où c'est justifié dans le sens que les gens de nature définitivement violents. Là, voilà déjà problématique. Par contre, sur moi si j'ai utilisé en gros pour faire du tort, on a des communs. Donc tout dépend, c'est que cas par cas, moi, de façon générale, les gens pour mon intention, et puis il faut dans les circonstances, à qui comme on juge, tout comme on police, pour commenter la situation de la relation. Donc, d'une certaine manière, les gens à la fois malades, pour la sécurité, moi, si il faut mettre un peu sur la zone de Rona, moi, si il faut mettre un peu la place, et ça peut aussi m'aber, ceux qui utilisent pour l'ennuyer via un balle. Donc, malgré les meilleurs et les pires. Oui, de toutes les façons, l'Union c'est à la fois la phase positive, la phase négative. Donc, tout dépend de la position de l'hôtel, mais l'angle du hôtel. Dans cet hôtel, on a angle, il y a que être faible, menacer, oui. Mais cet hôtel, on a angle qui est utilisé pour nuire la vie, on a des amabés. Alors, le Conseil européen, ça n'a pas eu 100 mètres. Topé bao balingi bas pesa sous 100 mètres. Par conséquent, est-ce que vous avez un conseil européen? Oui, conseil ça dans le sens que ceux qui déjà bossent pour mener une vie en communauté, une vie commune, vous avez une implication, un engagement et tout. Donc avant d'arriver dans une situation extrême, bon, il faut un peu voir plus ou moins l'objectif niveau Micha qui est en cours et quelles sont les conséquences il y a 100 mètres là parce que les gens belé sur Bana Kati, beaucoup de la bonne lutter sous pour la garde à Bana et on sait bien que deux ménages séparés, donc ça veut dire que dépense des deux côtés, donc le coût de la vie est comme un sou 2 fois plus élevé alors que ceux qui vont dans le même couple où régler la situation est bien et au Kenya bien parce que de toute façon dans tous les couples il y a toujours des problèmes. Mais bon on a revivre pour la banne. Oui, mais ça, dans ce cas alors que Botabana, il faut assumer, il y a à la fois des avantages et des désavantages. Donc tout dépend si que volonté ni nous botter les bannes. Mais nous normal tant à Botibana les apports élevés donc ça implique des sacrifices. Merci beaucoup. Tout le monde a EDTV, la chaîne Nabino, et on a pour ça royer bandeng bandeko basengaki, tout na maman na batata, ba 100 mètres na poto na ba biso ba congolais komi lokola liseki. 100 mètres ça dit à quoi? 100 mètres na kolo banani ko. Et ya likambo ya mosamba, faut yeba ko fanda ko solola. Les appels éducation c'est ko buti quoi. Kana ko ba sens kinga sika ba parents ba ko singa.
namoni papa na mama sika baswani te alors bazokotisaki te atina bali bazokoza konseki te okei na libala mobali aza lokola papa aza lokola mama mais soki likambo fo kofanda bosololi soki ça ne va pas boluki dialogue comme toza na baparent comme nga na bamarie naza sikoyo 16 ans na libala nanga donc tofandaka tosololaka mopesa peke mobali mpa leki mwa ton likolo omikitisi kaka bon wana eza éducation nga nazwa mpo nakoloba na gangi nabengani papa boye na boye naza daye na bana tobi te kaka mpo na bana fo tofanda mais fo kotala mpe na nsima tofandi tosoli papa boye te mbala yebisaka te koto oyo esaki bien te kala bi te boye na boye tokamatani mwa makasi mais yaka dialogue ndenge esenga bofandi bosololi bato babengana mpo baza na barepense na bayeba makambo mosusu parce que te asokaki na bana nanga yamango nanga bali eya nango na eloko te mbongo wana ezala bien so baza tata na mama esika moko tata soko aza te mbongo wana eloba eloko te parce que bana wana mbongo mango esala nango eloko te mpo na ngai conseil na nga mais eza wana basala mpo tofanda tosolola toza dialogue ya malamu soki esimbi te oluki bapare obie oluki moto monike conseil opesama malamu osololi. Merci beaucoup maman Bijou. Merci. Maman Mbula. Toye kotala na magasin na yo bandeko mingi batindeli biso ba sujet baiser belé ya kosola mais balobi to lobela na poso yo likambo ya 100 mètres. Na kisasa to monaki ba mama baza ko tia batata libanda te. Ba on a poto e komi monnaie courante ne ba na français. Eza mabe, to eza malamu. Est-ce qu'il faut qu'à 100 mètres Urubani na bato bazo senga pona likambo 100 mètres ba yoka yo na micro ya EDTV. Pona ngai naza kubona eza bien te. Mais makambo watu zana poteza makambo ndenge mususu. Ba papa baza ko luka musala te, baza ko vanda na ndako, mwasi aza kende musala depuis tongo, au azoki na butu, papa aza na kati ya café, aza ko bela café, azoki na ndako alingi mwasi apesa mbongo nyonso. Ndeza kubisa mobulu. Comprendre parce qu'il y a la poto ba mi bali baza ko sala te ka basi baza ko sala basi ba comme lokola ba esclave c'est ça awana poto c'est comme ça je ndenge naza komona basi te baza ko sala mi bali bongo solution faut ka 100 mètres police aya te pona ngana za komona ngo eza mabe pona ngana ko bengela mutu police te na conseiller ka bango chaque jour iza mabe mende papa banda kosala soko bande kosala eza bien boyo kana ya pesi mbongo pasi na pote eza lokona na frite awa na pote mwasi ya pesi mbongo mobali pe ya pesi ya ye siko soki kaka mutu boko aza kosala kaka mutu boko aza kosala o vande kaka na télévision na ba café le musu mwasi asali mbongo na yo ozui mbongo na yo oke ko pesa ngo basi mususu mwasi ko sepela pete eza pe mwana bato siko okosala nini po atika makambo nyonso otoloba siko kosala nini siko ebisi bengane kaka soko bisi mutu ayoki te o ebisi mutu ayoki te donc c'est ba mama to awa ndere klima o eza 100 mètres eza na pote eza 100 mètres bongo batato batiaka pe ba 600 mètres awa eza na 100 mètres te papa batato batiaka te kaka ba mama donc yango etanga maka ba mama batia 100 mètres parce que mobali ata nzambe alobaki boye mobali aza chef de famille mwasi akosala te mobali nde akosala banda kolesa mwasi sikoyo tokomi na poto makambo komi ndenge mosusu mais bozuza mbongo ya bana pete mbongo ya bana eza na problème te ata partout epa na biso tokomi na jekamine na nyiminyere bazwaka mbongo ya bana biso tokomi na jekamine na nyiminyere anga na yaki ya makaperiode ya barifuma papa bande touche mbongo ya bana eza na problème wana eza mbongo ya bana mais na kisasa 100 mètres ezalaki te bapapa bande kosala ovandi boye mobali atuni yo lelo ilamba ebimi te leo kosumba te mais awa ezalaka te bon conseil na kopesa na bato bapesaka 100 mètres wana babanda kosala mosala bavanda bien na basi na bango batika makambo ya kozwa basi mibale mine na mbongo ya mwasi ye avandi kaka na internet na ordinateur nde mosala kaka wana kaka na internet na ordinateur nde mosala ya mibale ya poto mosala mosusu baza nango eza te omoni banda tongo aza kaka na ordinateur lelo akende koluka mosala eza te avandi kaka na ordinateur ti aza kozela mwasi mutu na ye ayaki na ye awa akende na mosala akende kolukela ye mbongo makambo ekome modele mosusu amoni makambo eza ndenge mosusu epa na biso eza ndenge wana te soki olingi oloba makambo ndenge nini boya koyebisa yo epa na bino bamibale ya kongo bayibaka mbongo mais awa mpe basi mpe basalaka mama soki mibale asali te yo mpe okosalaka nde nayebisi yo boye soki mwasi aza kosala ifo no mpe oede ye soki awuti mosala na ye wana akuti osi osalisi ye ete mosala moko na ndako sikoyo ovandi kaka oza wana ifo akoma boyi na yo meno aza boyi te eza koede
iza koede iza mboka toza koedana parce nga nakie mosala depuis oyebi job ndenge ezalaka makasi depuis ntango otelemi titititi okuti mutu kaka ndenge otikaki basale na yo evandi kaka wana biloko nyonso kaka ndenge otiki kaka wana obandi na korepase bilamba ya bana obandi mosala ya ndako lisusu okokufa ye avandi kaka na ordinateur alipasi abalaki yo me na Congo tosukolaka basani te mibali sikoyo na Congo oyoki iza ndenge mosusu na Congo mosala wana na Congo mwasi aza mwasi ya ndako sikoyo mwasi akomi ya libanda awa mwasi nde aza kosala na Congo mwasi aza la femme de la foyer mobali aza kende mosala ndenge nzambe alobaki mwasi akende kosala te nzambe alobaki mobali akende kosala mwasi akovanda akobota na pasi mobali mpo ozwa mbongo akolesa famille na yo fomo na pasi sikoyo eza ndenge mosu mwasi nde abande kosala na place ya mobali. Merci beaucoup maman. Merci papa. « 48 ans de Bokechua Yambo. C'est samedi 18 mai 2013. Moto Azangate. Boya Ebele. De 20h à l'aube. Tongosa. Tosepela Elongo. Sans oublier la sortie officielle de l'album Libération. Au Koti, aux 8 CD Nayomoko, il y a album Libération. 48 ans d'âge, 15 ans de combat. Sortie officielle de l'album Libération. 25 € de participation aux frais. Moi, ya Komela Nakati. Ileya Gogo, Boya Tosepelisa, Mobundeliwa Ekolo, les prophètes de la nation, l'artiste engagé, Toyemba Bisobanso, joyeux anniversaire, Papa Tchouké. Au Congo, nous condamnons fermement la communauté internationale. Au Congo, il n'y a pas de droits de l'homme. Il n'y a pas la démocratie. Il n'y a pas la justice. Nous dénonçons l'occupation par les armées rwandaises, ougandaises, burundaises. C'est bon, Mingota. Bon, maman Madou, tout le monde 100 mètres, les Cambouis 100 mètres, 100 mètres et des TV, bah, comme les na bande de cognon, sur la bino, pour les personnes de Cambouis 100 mètres, et en gros, tout le micro. Ils ont une initiative à bande de Kobalanda Rabiso. 100 mètres na poto, bah, maman, papa a bougé, mouka kosola boye 100 mètres. A tout na tambonga cigarette, attend un bon abana 100 mètres. Yango ezani 100 mètres. Nalobi. Na sepe mingi nde opose nga question mais na poto awa bongoli makambo nzungu ekomi mfiniku ekomi nzungu ezalaka te na ntango ya kala bamama bazali kovanda na ndako mpo salaire ya papa ezali kokoka mais banda bofutela biso batike na banzi so totiango na to esi dévaluer mais bozonga kaka na to initial ya koloba ke afutelaki o ticket, c'est-à-dire ngulu na yo, kiboba na yo, zoba na yo et ce qui suit. Et à malamu te toye na poto toye kosalisana. Loboko moso zokamola nango elamba et maye ekotikala. Mais soko simi maboko mibale oko isore malamu eko ya la sec. Il faut le boko ya mwasi, il faut le boko ya mobali. Mais tout le monde a kaya bino ya olemba. Aboko ya bino mibali, mon ya olemba. Ya basi nde tikali makasi simbeloko. Est-ce que kolemba là on faut 100 mètres kaka? Te oyebi ngaza muluba et nayebi adage moko ba tata na ba mama ba za loba. Soko moi ça muluba lobelio adage wana ni koloba trop c'est trop. Ni koloba ils arrendent ni. Na yebisa. Bia toi mukela kabiji.
elingi koloba mungu aso eleki na biloko moya komeka ngo eza su te yango wana ntango supporte moko mosusu olobi 100 mètres kamata. Donc les meilleurs et les pires, donc on a tout à côté. Tous autres talents, bon meilleur en à côté moko. Bon les pires, il faut à côté 100 mètres. Pire pèse à côté moko. C'est pas le baba précisé qui est dans la Bible là-bas, il est meilleur et les pires. Mais pire est le but que 100 mètres. Mais pour la nini kaka inclinaison, ils à côté ba maman. Ba maman ba lembi papa. Ils à la côté bozonga mibali. Tiko olingi batata basani pour 100 mètres les alaté. Papa, baza pe na ba diplôme et vendi wana archive na kati ya sanduku. Balingi kosala te kaka batala internet vendi na football. Na football. Obenge kutu na fufu epio po azotala Saint-Germain azotala oyo azotala oyo. Mikolo nyonso tu ezali ka mwasi nde mutu face à totalité makambo. Dieu merci. Mais mikuwa oyo yo à un certain temps calcium ezako kosila tolemba pe po tosali mingi toankese mingi basi bakomi na badiabete oyo batielaki motema te likwa basusi bongo batata oyo mpe bapesaka basi mwa basamete ezali mpe to ezalaka mpona bamama ado na poto epesi kaka possibilité na bamama parce que papa yo okobanda kopesa mama 100 mètres elingi olobani ezalaka te jamais ado esalamaka bamama bapesa batata 100 mètres ngo nde baza na overdose wana na verset nini wana na bible verset eza te wana eza ya bino moko na baassistance sociale apoto na baassistance sociale mpe te po soki obengani otikali na bana olia mbongo bana be femme sel ezali nde trop c'est trop trop c'est trop nde omoni bamama baza kosilika baza kotia bapapa libanda kende kasi opemela libanda loko olingi mujinga olingi Charlotte olingi Viki olingi Matesi kende na bango donc mpona bondumba na bango ale voilà parce que mbongo wana ozozwa epa na ngai po okende kuna po olingi kosala te mais bongo solution mosu eza te solution il faut azonga mobali wana bakomi basi. Merci beaucoup maman. Bandeko balandi aide TV bayoki yo. Merci. Ya liboso merci mais on peut la parole na micro na bino. Et là on a loba eza bandeko na biso surtout ya basi bazobosa na culture. Na nenga na koli na yebi na mboka na biso Congo Kinshasa moi si respectaka mobali. Mais le est comment que non moi ça respectera sous mobilité. Pourquoi? Parce que ayebi na poto bafutaka ye azana sima ya bana aliaka na sima ya bana surtout mobali soki asalaka ndeti eloko te okomona mwasi wana akozwa mobali akomisie lokola mwana na ye akomisie lokola leki na ye et c'est pas bon yango wana tozolobaki non eza tozobosana culture na biso moko bacongolais mais culture na biso elobi te ke osala te ofandaka na ndako olandelaka mbongo bana te na nani kolandela mbongo bana mobali bien mwasi mobali te mobali balandelaka mbongo na ntango ozosala te otinda opesaka na mwa 100 wana natya na poche soki asengi peut-être azosala te mais soki mobali azosala aosenga mwasi te na ndimi te surtout na bacongolais aosenga te donc akokende komela biere ti azongi elobi na ntongo pomela te mwasi asilika te wana eza baoyo nakoloba baoyo bayebi biti na bango baye kosala peut-être na Europe po mutu oyo ayebi biti na ye aye kosala yango na Europe na ndimi te ke akosala bêtise abimi na ntongo akei asali mpe eloko te atiki nimbongo bien asali eloko te wana na ndimi yango te chaque jour mwana bato nkuba na nkuba atiki kaka tio 100 mètres te wana peut-être mobali wana nde bazodekone mais na mutu lokola ndeti ngai nayebi ke nakoki kosala yango te mutu lokola ndeti ngai nakoki kosala yango te yango wana nazosenga na mibali na basi surtout basi bayebaka korespecte biso mibali que même si mobali nakopesa exemple aza na mokanda te faut koyeba korespecte ye même si yo moto olesaka ye même si yo moto olatisaka ye tozomona yango toza na bamaster ebele bazalaka na nsima ya basi ndenge bazonyokama okomona mwasi azwi biloko na ye abwaki yango libanda ekokomaka biso bamaster tokenda kosololaka okomona mwasi azolakisa ye bakata moko ya bien te yango wana na nyonso mibale na mobali mpe faut koyeba même si osalaka te même si oza na eloko te faut koyeba mpe na poto mutu soki oza ta na mokanda te okosala okoyeba ndenge ya koluka même 1 euro oyo
polesa même mwana na yo yango wana bon conseil no opesa na baoyo basi batie bango libanda to baoyo batie bango libanda te po bazala mayele basala nini na baoyo batie bango libanda na yebi cause te nini batie lie libanda quelle que soit la cause bon peut-être bazoyokana te peut-être mobali soki aza na mokanda te la plupart na yebi ke basi basalaka yango na ko surtout soki ayebi ke mobali aza na mokanda te akotia yo libanda soki mobali atie motu tetu abengeli ye mbila parce que mobali ntango ayokaki babengeli mbila akobanga akosa nini akokima conseil nini opesa bango na conseil na opesa bango eza ke non dans la vie eza mokanda te yango moto eza vie ya motu na poto ozolanda ye mwasi ntango ayaka awa na oyo abotama bongo na oyo nano batie libanda te conseil nini opesa ye na oyo nano batie libanda te azalaka makasi un jour itourne ye mpe kokoka akozwaka mpe mokanda yango soki mpe amoniki ezosimba te akima merci beaucoup en tout cas akimakima na ye merci beaucoup c'est bon bandeko ya EDTV bandeko nyonso oyo balandaka biso batunaki biso so tokoki koluka tozwa mwa biyano na bino na likambo oyo ya 100 mètres 100 mètres c'est-à-dire tomoni likambo moke papa na mama na ndako mwa discussion ale bima na kobengela polisi na ina mono su te en tout cas nga sepelaka na acte wana te ezala na part na biso bamama na bino mpe batata mpe donc eza d'une part à l'autre donc nayebi ke biso ntango tokolaki ezalaki bongo tozala se supporter ezala mabe na malamu mpo tobalandaka pour le pire et pour le meilleur donc en tout cas toli na ngai na kopesa na jeunesse ya lelo kozala ferme na libala eloko eleki libala eya te sa libala oza eloko pamba ezala yo nyonso ezala mobali ata azosouffrir na libala yango fo azalaka il faut te se soutenir to se comprendre il faut dialogue ezalaka ozalaka surtout na dialogue so likambo ya liya moya kosarrange na ndenge kitoko na ndenge ya bolingo ata mama ezopesa ata mbongo ya bana ata 100 pamba na papa somba cigarette te tozala kaka tozala kaka il faut tosupporte bongo tosignaki nini pour le pire et pour le meilleur papa mpe mosala alingi osala te mais bakoki kobengane mpe so alingi osala mosala te mpo alisa libota il faut se comprendre avec le temps soki oza la persévérance olingi libala na yo un jour akochange ya moya kochange moto ya papa mpe kwiti na kwiti afandaka na ndako te ngai nakosambela mpona mobali nanga tika kwiti bongo conséquence nini ekoki kozala soki bato bakomi na niveau ya 100 mètres bakabwani likambo nini ekwelaka bana te nyonso to wana ekwelaka bana donc bana moto bakofuta bapoka se nyonso ya bino baparent yango tomoni déléquence ekomi makambo ekomi ebelebele yango wana makambo yango yango wana vraiment yango wana tomoni bana mingi bayawa baréussir te parce que baséparation baparent tout ça ezokocause problème mpona vie ya bana tokanisa mpona avenir ya bana c'est tout. Merci beaucoup. Merci beaucoup maman nanga. Makambo oyo ezala na Belgique. Masa boka ba masa. Biso tozi mwa chance ya buke. Na tozo la chance to lobe yango ni tamula mo buke. Bana ya mo mo ko ti ba mo ka musu to de. Ba mo ba to ya ko bena ni bal. Ndina ba ya la dédicace. Allez dédicace. Ba Italie ezala raté. Tu sais pourquoi ezala raté? Parce que ba mboka wana ba futaka bana te. Ba location ezala raté. Zombrano. Parce que c'est la raté. Ouais, autour de raison à côté de mibali bande mbonga bana. Mbongo oya bana. Mbonga bana ezala papa to ya mama. To ezala bana. Bon, afite ya mbonga bana. Ko esala mama bana. Mais ce que papa comme landela ngompe. Ce que ba père musuba koma pe boye akenda su asala mbongo musuba fandiga wana. Po ataka mo des zones mbongo ya bana. Ce que tali ko tuni ba fa so mbonga bana ngo. C'est que le président avec le mbongo. Je conseille no pe sa bango. Conseil no pe sa bango bolingo ezo ma bolingo ba père na so na mère na biso. Na passe ya bisengo bazara. Zomona. Mais ba réalité c'est pas na so aussi micro na o na TV na o na Grèce o interview ba c'est 100% ba bala c'est ba 2%. So na ba Italie c'est 100% ba 2% pour na nini
mbongo ya bana eza lokola bana bafuta père na so na kini père asala na chanique ne bafuta mbongo bana bafuta kala salaire la père donc so père asali te bafuta te siko ah eza monde mususu donc mère afandi pena bana 3 bana on na 6 et côté tanga ozwa femme qui femme seule et puis eloko ma père andelion eloko ba beza suni eloko bosa na poto bino yo adresse na eza côté moko boye ya mère côté moko osangisaka tant mère wa choli banda so abengi mbila o resiste to ke banda parce que adresse na la wana ti ozomo eloko wana yango ne somo kokoso donc soki pena bolingo ba père na so na mère na biso atanga kana leo boti balabala esika moko akobenga no ndeni ata bengana tango mbila oya bakopesa mo tanga yoka yo bayoka paye ozomona merci beaucoup en tout cas na kanisi tolandi biso nyonso na bokebi bomoni bandeko oyo nyonso baleki na micro ya EDTV moko na moko apesi oyo aye point de vue bongo bino pese bozali na ba sujet oyo bomoni ke EDTV akoki kotraite yango ameka susu kosala enquête ya lolenge boye adresse à EDTV yango wana okoki kokomela biso par mail to bokoki kobenga biso na telefone ya EDTV bokoki mpe kotindela biso SMS na numéro kaka ya telefone wana. Merci mingi na ndenge bolandi biso na bokebi bonso. Merci pe tokutani na mbala ya si. Au revoir. La vedette, c'est l'actualité. La star, c'est le Congo. EDTV, le rendez-vous des internautes.